oyo tokobeta mambi matali politique PPRD kufi to ezali pe belé misusa mipiku bayoko batama na union sacrée. Tant autorité morale azana nous yeba notre zaka. Autorité morale nani? Nazaka mutu Kabila ngai. Oh, tilelo. Ngai boara mutu Kabila. Ngai. Tilelo. Nalobi yote nga. Te nalobi tilelo ara mutu Kabila. Ngai naza mutu Kabila. Mutu Kabila tilelo. Ba viena okuto ba liana Kabila. Non. Oyo ba liana Kabila. Kabila pesa ba solo. Siko que non ezaka na succès sans successeur. Yo ndo lobit. Et alors? Pousse no pembe la tiko banga te. Mais soit-il le peut Kabila loba na bino lote. Kabino mo chanza langage, kabino mo bo bandai lokwa ndeti bo bino bo pesa fati pouvoir, bino nde bo pesa, bino nde bo pesi pouvoir. Soki lion azalaka makelele menga vana ne sobete. Lo azaka kimia yango mona vana ka ne sobe vraiment donc alobaka te. Yo yaka ndesi ko comprendre que azali. Qu'est-ce pas mona ka comprendre bino tu bo conduire une erreur. Ngana ko conduire chef une erreur nini ngai junior. Kasi papa pesi bino tâche ça le logo boy. Yo ke ozu. Et le comment bino mozo comprendre que non, IDPS pas un stagiaire politique. Et le ko ma bino ne ngwana pour comprendre. Olobi IDPS pas stagiaire politique. Pas stagiaire politique. Ngane na lobi. Bato lité plus ou moins de trentaine d'années. Bato balita sous les bois bango bazalaka te. Boye ko so bato balia hamburger na shawarma tout le temps na poto. Boye ko cha bango wana na parti. Bana balia hamburger na ba shawarma. Mais ba ministre bochacha wana o bochacha wana. Balia batia to oyo bocha bino. Ba ndir chef n'erreur rebelle pour dans la situation actuelle. Ce sont ba ministre ya tchena ba conseiller. Yebisanga neti pero bocha ministre économie. Yake somba mbisi na mai. Mbisi na kata mai na Namibia bina sombi bambishi oyo. Ayebi deke mbisi na bambishi wana nyoso ya sombi na itandia somba wana. Bambishi oyo banda bela bazali. Da mbisi moko bande sika moko zela ketia yo kozwa. Aketala masa na ita zela gai. Bokena bo pe mbisi na kata mai. Bozana na bato kozwa mbisi yango te. Tabere bo mi ma chef. Bomonere. Tozonga donc tata moko mokolo boye akesoma mona na kata libumu tokoyana L'état bambodi na répondre ba. Bino bosali 18 attends ngolonga lelo. Botsa pe munoko ya koloba keno ministre économie boye, ministre économie. Lelo bino 18 ans tout bosali lelo. Peuple congolais sur lelo dozo continuer ko souffrir. Et ça 18 ans règne ya Kabila. Bosali nini na mboko. Donc ce qui Kabila timola ki boulot akundi batu bino pe fo timola bokunda batu. D'abord on exemple à Kabila alors alongo ebona nini? Non Kabila non. Non, au combat est-ce que baza ba stagiaire politique pas balanda kaye. Bino bobeta ka tolo botonga soto muto tozanga na banunu. Pon eza liboso mituke ko takana c'est ça soto muto te. Bino botonga ngo. Ah papa. Bino ni bobeta so ndi. Otonga après combien d'années? Totonga après combien d'années Kabila kuti mboka ona te. Otonga après combien d'années? Parce que tu es salami à la ville. De toi qui ne te salami na boulevard Lumumba na deban. Koto debanda le koto debanda retour comme son 4. Kabila tonga aéroport modulaire. Biloko boke ko inaugurer musée national wana c'est Kabila mtatonga ngo binote. Musée national boke no to inaugurer face à Paris peuple. C'est Kabila. Salle olympique ko ba tonga face à Paris peuple. Ça projet à Kabila. Projet à projet wana ezalaki déjà financé par ba japonais na 2015. Pardon. Kabila oza pire mutu na ye oyo yo style lo saka mutu Kabila ngai yo tinga IGF eyebana te et ça le logo te depuis règne ya Kabila pendant 18 ans et ça question on répond de ça c'est sa question le 16 mai 2002 tanga date Kabila Joseph alongo IGF et dépend du ministère de la finance tatina la présidence de la République bino ne botindaka mais IGF le nom de comme la présidence de la République mais IGF déjà non non. Depuis la Kabila soit déjà IGF na ordonnance présidentielle atteindre yango na présidence de la République. Pourquoi dépend de la présidence de la République? C'est Kabila qui a fait ça. Il n'y a Kabila pas ça. Donc Kabila là on va sanga iko ça les aïe fa ba loso na kumboka moyo. Aleki bon hélicoptère on va sanga loso na chaque ndako. Ndebe ngabo ndimai. Mawa dépassement budgétaire na biso te global Office national de pêche Zabi. Chef d'État a débloqué 344 millions de dollars pour l'Office national de pêche. Bossier Mbongo. Il faut tout na bango. Bon zo tu n'as pas. Non, t'as les sociétés ok non. Na 3 ans, beaucoup de cibles des nyongo. Il y a 4 milliards. Na 3 ans. Bon si vous ça 12 ans, 18 ans Kabila. To lève un peu Gwanda.
donc topesaka confiance et pas chef de l'état tolobaki te kelanda makambo kabila banda kosala tolobaki sala le contraire ya kabila donc tobeti maboko il faut toyebake non toza koassume baresponsabilité na biso chef de l'état oui bien tobeti maboko mais azala na fimbu na nsima na ye alanda bato baosala misala atinda lingeti te lingeti so apie mbongo atikaka wana yo mtolobi soko oyebaka lingete wana aza lingete ya lelo te mpona na mbongo te melenga na funda ye na justice enga na funda alingeti na Jean-Marc Kabunda so na ye na mbongo Jean-Marc Kabunda enga na funda ye mpona badestruction méchant apasonaka bapine na poids lourd ngai moko na volant apanzaka bapine ma pouf 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 Jean-Marc na funda ye mpona destruction méchant aza PCRT aza ni la police ojenaki nzela ta mosusu na jene nzela ndenge yalinga so bazo batikela nzela eza normal aza deuxième premier vice président président nini ok wapi ye kuna baosila ye aza président nini yo bato bakenda ba jonfa wa président nini bokenda yebisanga siko moto moko liboma DCC azwi sans unique yo pe ministre azwi sans unique bino ne bwandeni ndeko ya Congo di nouveau à Kinshasa botu na ngai nini maison de Biema London in Kinshasa oyo eye bongo na bandalungwa bandal c'est Paris yaya soki oza na posa olata elamba ya Londres komitungisama na yo te adresse eza kaka se moko awa soki okoti nyonso ezali basandal basaka main bachaussure bilamba baparfum awa nyonso koluka pe na bilamba ya bana ezali avec impact na idéologie botu na ngai eza wapi na bandel molar entrée ya mama colonel opusani mukie oza mobimba maison d'habillement London in Kinshasa oyo ya yemoko madame Carole mwasi ya Londres ya tongo na ndenge ya kosakana te esuki kaka na maison d'habillement te lounge bar eza awa esika bana bandale nyonso bakobanda koya kozwa mankopo vers ndenge ezalaka kaka awa London Place esika pena bilengi ya bandalungwa c'est Paris et fandinde awa tangu l'artiste musicien Bill Clinton les flots du monde ayaki pona ko visiter jour ouverture botala koti a visiter maison d'habillement a mati pe na lounge bar kaka ndenge bozali komona boyo kelangai eloko oyo les amis de Macintosh les amis de Bill Clinton tokutanaga awa na London Place quoi boutique d'habillement en même temps on a une terrasse, moi il y a moi ni neza la kaka. Check. Qui n'a gagné toujours prêtre. J'ai Mikolo Ezao, j'ai Mikolo London Place, London System. Ah oui, maison de Biema, London, in Kinshasa. Ya madame Carole, oyo aye kolati sabana Kinshasa, bilamba ya poto ya solo. Awa lisolo ya ngwanzu kobeta na ote po okozwa iloko ya ngwanzu awa te pardon London in Kinshasa awa nde masolo eyokani Zakari Mwamba Petit Zacle Petit Zacle Zakari Mwamba le Petit Zacle Zakari Mwamba Allez Petit Zacle Petit Zacle Petit Zacle Mwamba papa na prince méchant Mwana benda idéologique monsieur Pamba avec une petite partie dit Nekelo les batula par rapport là-bas où salut à toutes et à tous très chers fidèles internautes. Bienvenue dans votre nouvelle chaîne Tumba TV officielle de votre Zakari Mwamba 7M, le général de la presse internationale, patron de Tumba TV. Bobak Selanga mona papa SKK bana papa SKK tubola mukadi. Idéologie toujours ya nzamba la makolongulu. Des fois tete je kiti bongo awa na commune matete. Matete fisto boko zulanga déjà kuna banunu po ya matete ngona. Terrain Chobo, car on a tige qui t'a partout, qui a dit que Zakari Mwamba est toujours celui qui a vu le fils, a vu le père, les représentants valables et les descendants de l'Europe. Zakari Mwamba, il n'y a pas de succès sans successeur.
Des fois, tu vas bien gagner. Maloba moko basali 80 missions di. Balobi maloba moko ya ko fabriquer. Et ça les 80 missions de fois télé Torotumba nani Torotumba bongona Junior Tonda balobi membre de PPRD et PPRD Koufi Toté. Toro Solango ana ye merci. Na ba internet nyo so boza bon éparpillé boza boza la confiance. Na kata tumba TV officiel. Bon continuez toujours à s'abonner massivement ya bino yangoyo. Balobi encore et toujours merci beaucoup à mon sponsor officiel. Papa Charles Blaise m'a foutu le vent d'Ouleren, président de l'association qui s'est de Britannie. Là repose le cœur de maman Marinette Isabelle. Pire Fatih Beton ou Quantombolo pire petit Denguez. Balobi deux fois té na ça la bongo papa Kassambe Clément. Balobi chef au protocole. Il y a maison Yaya Denguez kuna chef au protocole. Il y a présence Yaya Denguez. Merci pour notre soutien à Bino. Balobi man mouli les pailles yo yebi toujours. Ner ba osala confiance to za bon na Junior Tonda. Oyo to robeta mambi matali politique. PPRD Koufi to ezali pe belé mission sami piku. Bayoko bata mana F bayoko bata mana union sacrée. Po babomba mabaki pe bango te babi ba ligateur azawa na lingeti akolandela batutu oyo balianga Kabila bakolandela bango po bokoyoka siko makinga ye Junior Tonda kotaka déjà po balobi deux fois te Junior Tonda tango azakoya. Merci beaucoup na association Louange Solidarité oyo kumba makana ye moko mama aso na kata Paris wana. Merci pour la confiance lelo toza bongo na Junior Tonda. Salut excellence tije kitina mabele na yo olugaki tije yango yo mabeza te lelo ngana osuko na kata tije le tokutani suspona helombo di santé wana ngolu yango eza koloba te tant que autorité morale azana no yeba ke notre ozaka autorité morale nani nazaka mutu akabila ngai oh tilelo yoseni boyaka mutu akabila ngai tilelo nalobi yo te nga te nalobi tilelo aka mutu akabila ngai naza mutu akabila tilelo pene aka mutu akabila ngai nazaka mutu akabila tilelo bavie na okuto baliana Kabila non oyo baliana Kabila Kabila pesa bango masolo sikoyo ke non ezaka na succès te sans successeur yo ndo lobi et alors pousse no pepe la chiko banga te déjà miné nanini déjà miné ko banga te biso so bana si papa ki mbango ko intimider ngate ko intimider ngate boni ça t'a perdu. Malheureusement moi je ne suis pas du PPRD dans FCD Ramta FCD les bana nyonso to biso nyonso bana ya FCC voilà quand ta plateforme FCC voilà maintenant il y a certaines membres pe bato bazaki na kata FCC ba konzaki pe FCC lelo ba ye ko bwaka mala union sacrée moté politique yango eza moi un peu moins mbilinga côté monique non non balandi adage moko mikolo banda ko yebisa biso na kala ke mbisala na kesika mai etiola or que so mbisi on so na kesika mai etiola menzombo nangolo batika potopoto menzombo nangolo batika potopoto bango be banga balanda mai lo bango banga na potopoto se mbisi on so na mai te c'est toi yango bilo otika na Kabila ngai na tika na Kabila ko chaka biso te nga yo tika na Kabila oui parce que ba vie na bino ba boucha ba nani tout ba kenda ba te boucha kana ye ba so boucha abuja mais ba kenda tant chef de l'état ça qui tourner à Kasai kuna bango wana ba tali mais ba ça ba congolais bino vito soutenir ba chef de l'état so ba ke bo moni mabe Chada ga moi vous ne pouvez pas nous intimider mais tant yo moko zo mona ke no makambo za ko avancer te ba mo attaquer kam mususu alors ça ni atali sino ke notre soutenir bino mais moke ba mo megati vous soutenez beaucoup maintenant Kabila petit le loba na mais yo mona ka te no le Bayer moko balinga sakana ba locataire ese keba wa Bayer mais keba zana ba limite suka kuna wa Bayer mais zana ba limite zana ba limite suka kuna mais so ti le lope Kabila loba na bino lote kabino mo changer langage kabino mo bo bandaki lokwa ndeti bo mona bino bo pesa fati pouvoir bino nde bo pesa bino nde bo pesi pouvoir ça dit bo komere lokwa ndeti kino bo tile ba pot de banane pour cette lelo sko fati ana contrôle tout ti le Kabila loba na bino elorote soki lion azalaka makelele menga vana na esobete lokwa azaka kimia yango mona vana na esobe vraiment donc alobaka te yo yaka ndesi ko comprendre ke azalion qu'est-ce pas mona ka comprendre bino tu bo conduire une erreur te ngana ko conduire chef na erreur nini ngai junior kasi papa si bino tâche ça le loko boye yo ke ozu eloko moko bino mozo comprendre que non IDPS baza ba stagiaire politique eloko ebo mabino ne ngwana faut comprendre olobi IDPS ba stagiaire politique baza ba stagiaire politique ngane na lobi bato ba lité plus ou moins de trentaine d'années bato ba lita sous les bois bango bazalaka te boye ko so bato ba leka hamburger na shawarma tout le temps na poto boye ko cha bango wana na parti bana ba leka hamburger na ba shawarma mais ba ministre bo chacha wana o bo chacha wana ba leka ba tia to oyo bo cha bino biso bana ngana journaliste au milieu du village yo zaka no ndai de peste ngana journaliste au milieu du village na ba te pour sa couleur IDPS oyebi
nayebi yango tata oyebi nga na mona ba événement comme au couvrir ya IDPS oyebi on a pas perdu na couvrir événement te mo saka ya biso te oh mais comment on Zakari na Zakari Mwamba voilà siko yo na la tati na na posé question quand même répondre c'est ça mais là siko yo tango so ba ministre na bino ba uti soki ba lia ba mbuge ba ndir chef na erreur rebelle pour tout la situation actuelle ce sont ba ministre ya tchena ba conseiller yebisanga neti pero bocha ministre économie yake somba mbisi na mai mbisi na kata mai na Namibia babina sombi ba mbisi oyo ayebi deke mbisi na ba mbisi wana nyoso ya sombi na itandia somba yona ba mbisi banda bela bazali donc mbisi moko avande sika moko zela ketia yo kozwai aketala masa na ita zela gai bokena bo pe mbisi na kata mai bozana na bato kozwa mbisi yango te tabere bomi ma chef bomonere donc tata moko mokolo boye akesoma mona na kata libumu tokoya na destitution ya Jean-Marie Kalumba yu mwaza bombi ministre ya économie o ba to destituer na assemblée nationale esalamate mutaliboso kasi esalamate po mona keno mona ke gouvernement ezo sa musa mona ke mona ndenge ba député ba sa musala ko ba gouvernement kasi parce que bango ba indépendant biso ne totinda bango kuna peuple ni mutati pe kama sango mona député mo bimi député chef funa mutu oh mona musala na biso ko sepelani o sepelani kasi po bino bo pese mandat ya okendo lobela esala maka aw te bo pese mandat yango fa sepela exactement mitune za yo mais kasi yango na yobati beta bambo dina répondre ba bino bo sali 18 atango yonga lelo bo tape munoko ya koloba keno ministre économie boye ministre économie lelo bino 18 ans tout bo sali lelo peuple congolais so lelo to zo continuer ko souffrir eza 18 ans ya reine ya Kabila bo sali nini na mboko oyo eloko elekelanga eza nini donc soki Kabila timola ki bulu akundi batu bino pe fo timola bokunda batu donc bola un exemple Kabila alors alongwa ipona nini non au comprendre ce que baza ba stagiaire politique po balandaka ye te balandaka te oh ya sala kandi bango ba sisi balinga o ya chumbola ka kundaki bato nga chumbola l'état tenga na zota te kasi parce eza ba question za nga ba ina koma mutu te ba question za nga ba réponse za yi na mona moko keina olobi Joseph Kabila soka chumbola ki ba chumbola libula kundi batu bino pe bo chumbola kasi facha ye pas chumbola en place pouvoir est en place eza pona ko travailler na ba erreur ya passé mettons pouvoir zozong saka ba même erreur obiso do salaka élection net erreur nini oyo constater au gouvernement ba warriors zo sala oyebi ke n'importe Kabila carburé bunga kaka na moment guerre l'état de guerre ne carburé zalaka te mais lelo we carburant wana foto na ministre hydrocarbure bidon mafuta ya huile ezaki 2000 francs lelo komi 5000 totuna nani bozwi ministre économie botie ministre ye moko na te vazolo bakeno lobi nazalaki na zigida oyezaka na commune na bongolo eza commune bona ministre tala papa botia so na gouvernement no bosaba je wana pardon ça dit abi zigida ezana ko aussi abi lobi ngamo ona kenda ko vérifier ba prix na zigida oyeza na commune na bongolo eza commune eza ngola auti poto abotami na tia komi koko bongo na poto déjà Marie Kalumba yuma amona ko soit carrière ce que ya Marie Kalumba chango na ndeko liesere nana souffrir na mboka Jean-Marie Kalumba uti wapi yo yebi wapi amuta est kuna te ko monela wa leader est auto saba tourner ya nini tourner tanga zimbongo tanga la takendaka ngayo okutanga na palais ke po bozo chômer bona bouloté naza chômeur te na fonctionnaire à l'état bien sûr kasi bo pesa merci na Kabila kwa luka mboche bino bon nga na pesa merci na yo to na Kabila oyebi te nga na pesa merci na Kabila mais ba olandela pe ba exactement faut yo comprendre que naza muta Kabila funa sana nini il faut comprendre ngai naza muta Kabila ngai nalobi yo te nga bosali nini na 18 ans tout bo yo linga to sala nini Kabila kuti nyonga 7 milliards de dollars mobutu atikaka wa tongaka pa Maréchal na stade des martyrs Kabila futi après ko futa yango bino bobetaka tolo botonga sotu muto tozanga na banunu pon eza liboso mituke ko takana c'est ça sotu muto te bino botonga yango papa bino ni bobetaka so ndito botonga après combien d'années totonga après combien d'années Kabila kuti mboka ona te botonga après combien d'années ba sotu muto esala mi ala bila te tokende to esala mi na commune boulevard Lumumba na deux bandes koto deux bandes aller koto deux bandes retour comme son 4 Kabila tonga aéroport modulaire biloko boke ko inaugurer musée national wana c'est Kabila mtatonga ngo bino te musée national bokena to ko inaugurer en face à Palais du Peuple c'est Kabila salle olympique ko ba tonga en face à Palais du Peuple ça projet à Kabila projet wana ezalaki déjà financé par ba japonais na 2015 pardon projet à qui financé ezalaka tribune ya esplanade c'est ka batonga ko ya projet wana ezalaki déjà financé na 2015 mais ça ezalaki financé na 2015 pourquoi batongaki batu bayaka wana et comme mais ezalaki par rapport à ba défilé non ezalaki par rapport à ba défilé
na assemblée ba commission ya ba bébé dembo sazu kerme sa tient assemblée tabino ba mo pouvoir biloko esala on est pouvoir biloko esala ko to ebi to lo basima. Merci beaucoup lelo sikoyo to solempe Gilles Alingete o asa bongo chef de service na inspection générale de finances IGF to yebaka yango ezaka créé et pas maréchal Mobutu na 1987 si je m'abuse pas. Mais ça histoire nango bien. OK bien. Na 1987 Mobutu akei Kabila père aye Kabila le fils aye Joseph Kabila oza pire mutu na ye oyo yo style lelo saka mutu Kabila ngai yo tinga IGF eyebana te et ça le lokoté depuis règne ya Kabila pendant 18 ans et ça question on répond de ça c'est sa question. Le 16 mai 2002 tanga date Kabila Joseph alongo IGF et dépend na ministère de finance tatina na présidence de la République bino ne botindaka. Mais IGF lelo ndem te comme na présidence de la République. Mais IGF déjà non depuis Kala Kabila Zoga déjà IGF na ordonnance présidentielle atindi yango na présidence de la République. Pourquoi dépend de la présidence de la République? C'est Kabila qui a fait ça. Il n'y a pas Kabila. Donc Kabila là on va s'engager au salle les fa ba loso na mboka moyo. Aleki bo hélicoptère ba saka loso na chaque ndako. Ndebe ngabo ndimai. Bino na bino na près 18 ans dépassement budgétaire na bino na 3 ans. Mawa. Dépassement budgétaire na biso te global. Office national de pêche ezap. Chef d'État auto débloqué 344 millions de dollars pour l'office national de pêche. Bosia mbongo wana. Wa faut tout na bango. Bongo zo tuna ngasi. Kaya zo. Na otali so sikoyo ke non na 3 ans boko tisi biso déjà nyongo. Ya 4 milliards na 3 ans. Bongo si boko sa 12 ans le 18 ans le Kabila. To leva mpuko ndako. Ayo Kabila Félix aye okuta mboka na libulu papa alukia bimisa lelo IGF ezo kanga ba ezo lelo IGF ezo la musala o lelo libulu ya zela malembe même libulu ya okuta mais batu bando kemba lo lelo ta mais nyoso Kabila fait 18 ans na pouvoir Kabila kuti dollar na combien Kabila kuti dollar na combien eza suksi ya nyoso Kabila kuti dollar na 90 akia tiki dollar na 16 pendant 18 ans na yi atiki dollar na combien na 16 bino na 300 dollars et combien na 20 bon ça 18 ans le roi biso kasi nyoso eza échec ya bino ya 18 ans bosali yango lelo azo luka luka bamba batru wana eza peu de choses chef faza na souci ya ko bamba batru wana même yibi baza entouré kasi ka chef d'état za entouré kasi o bazalaki pa Kabila ngo bango ya parmi yibi baza kuna mta FC ça te nous FC Sénat na gouvernement bata FC à part moko katoza na inani monsieur nani liaou Jean-Pierre Liaou à part rien et bongo plus moi bilumba yo bon ya biso plus là to kabona kala le plus kabona kala bon pèse pouvoir à l'époque tant azaki na bino azaki na pouvoir tazaka na pouvoir te bono ba ministre plus moi bilu bongo place banda urbanisme habitana na banda ochai wana il faut apprécier l'homme à son époque. Biso se doit derrière chef de l'État. Mais bateau chef de l'État au tina na terrain za bateau bazo ndu ye mingi na erreur. So Kabila ben ndu yega na erreur te. Ah da monisque lo na zolo ba. Da berero biso to check to tezela. Kabila za modèle à suivre d'après Bino Kabila za modèle à suivre était. D'après Bino. Ce que bon on a d'après Bango. Ce que balanda makamne pona nini. Kabila tout ay mwana na liboka ngape na tuti botu na pona nini. Oh. Ce que Bino va remplacer pourquoi? Lelo bato basali na Kabila. Ba ministre basali na Kabila ba yé ko batama na union sacrée tandis que ba kwanta lokwa ba ko bomba bango na union sacrée. Ba teki ba zamba ba teki ba nini ba yé ko bomba mana sko lelo IGF eza ko landela bato wana baza pe na kata gouvernement na kata union sacrée. Oyo ba utaki ba travailler na Kabila. So lelo oyo Gilles Alingete azo sala elongo na IGF mobile. So micro na yo. Ke na ona IGF tuna Alingeti. Mutuna ona zo ebisao. Tuna Gilles Alingeti tango yaki kosala inspection na yo na RVA okuti Kabuya détourné 500 millions de dollars. Kabuya pesa ka combien? Ya répondre. Après tout n'est sous tango ayeko sa contrôle na tango bilenge pesa ka combien? Ya na répondre una question. Ce sont des mascarades au salawana. Le bilenga za. Bilenga bima déjà na prison. Mais à côté na prison. Non, Gilles Alingeti nani bilenga kotaka prison pour na go pass. Na ba détournement makambo belé ezaki wana. Mais na lobby ba japonais ba pesi mbongo tonga aéroport oli mbongo sali mbongo gouvernement na bino.
lelo oza na ti chinois awa un américain moko aye alobi kena ozaki lenga na ofinancier yo osala bémission eko mebele na ndenge mosusu tonga baaéroport modulaire oyo biso tando bénéficie na kati ye azwi mbongo ya bato wana ali yango ayibi ya bino po félicité kuta alie mbongo ya bapaya fo obetele ku maboko ayibi bango mais basel partenariat na République démocratique du Congo ba basel partenariat na RVA na société RVA société RVA ça dépendre na RVA ba nego ça dépendre wapi RVA ça dépendre wapi rôle ya PDG na société zanine asa ko engager ba action nyonso société non est-ce que contrat na to ba signer na ministre moko PDG Foner auto signé contrat musu muyibi le yebi na ngata ta communauté auto signé contrat moko ba na usala péage moko quelque part entre soki bandundu so na nini chacha ba chinois mboka chinois surveiller péage comme c'est ça tala yeso ayaka to panza c'est plus mieux c'est plus mieux c'est plus mieux so bino lelo nini bozo kanisa bino PPRD boka ta sonité bo motombola pe mongongo zakle nazali na FCC bata FCC bozo kata sonité lelo botombola mongongo président ya parti na ngai eza honorable Pierre Kangudia et na parti onga nazali naza chargé ya mobilisation trahira Kamere trahira Kabila Koko Tsangu na Kangudia va trahira Kamere Kamere pas trahira Kabila mais c'est ça la politique na politique na ko sacrifier même moi na même moi si na ngai c'est ça la politique. Et na parti on a chargé à mobilisation et propagande na niveau ya Congo Mobimba naza national naza au cadre na parti te naza nini ba bien nini membre simple na parti te naza au cadre na parti nga donc place ma décision à FCC Zouamaka concernant propagande ya mboka naza la asiéja na kati wana selon bozo kata sonité retombola pe mongongo ya ko lobaki no facha zo travailler mabe na 3 ans pas bino la 10 yo mona 3 ans yo mona non te na 3 ans mona tamboli pangulumi atamboli ba sisima munyoso Kabila le père a eu pouvoir 2 ans à sisima munyoso zo na ngati pe asali service national a bloqué pe ba frontière pas d'entrée pas de sortie na 2 ans bino 3 ans boko kate boko na ba Rwandais mtafungole pe ma guerre est Kabila mtaka na ba Rwandais bisengema na le père zaidi directeur ya Kabila Mobutu Rwandais Kabila mtaka na Poni bobeta lisolo boko sera mutu likambo boko sera Kabila likambo otala bino ela bisengema na le père c'est que la pesa conseil na ko beto ba mbodi moko lelo ngani mna otulo ba question bisengema na le père azaki directeur à cabinet ya Mobutu c'est un Rwandais mais lelo comprendre que vous avouez que bisengema na Rwandais na lobi le père lelo ka le père ngana lobi le père le fils pas Rwandais si on a personne c'est là kasi lelo avoué que na yo malembe Rwandais Zwatis na yo kende na ministère de la défense nationale et ministre de la défense nationale comment est Gilbert Kamanda Kourega ministre de la défense nationale et puis ministre ITPR comment est Alexis Gizaro qui est le kombona ba congolais so mona bango ko Kabila za kaya kina ba Congo ba Rwandais ba kombo na tengelo ke lukango zo dictionnaire nyonso ba congolais tuluka ba kombo ko sache BAP c'est la bino ba ozela bon colonel azozela Kabila hier malheureusement Kabila zali donc justice na biso ya mboka ba prébateur ba sala ki article moko te ba ko juger ba chef de l'état soki ezalaki Kabila ngaki no samba mais il y a le gars ressemble te soki amoni présence Kabila wana eza appareil judiciaire Kabila peut pas bloquer l'appareil judiciaire soki ba bengisi soki aza compétent soki tribunal eza compétent ba sambisa cour de cassation déclaré qu'il eza compétent pour na dossier matata soki bango pe bamoni ke no Kabila za esengi ba sambisa pas no sambisa po mezate ba ki makabino taza na Kinshasa omona ke l'hôpital ya dendo na nini na quartier omona ke te ko ebi ke no elo ba senga facha azo protéger ici mais soki lelo ba occidentaux ba sengi mutu na mais il y a pas le choix erreur ngana mona kabiso to pesa ne ba occidentaux wana pouvoir makasi mais kasi ba diriger pays ba bunda na Poutine ba diriger ba africain kasi ba ke beta Poutine kuna ba occidentaux wana bon comme ça ba occidentaux likamuke est-ce que ba occidentaux na ba décider ka pona mboka derrière Kabila occidentaux ba décider ka pona mboka na biso pe ba ko benga yo ma président ke no tia mutu tel ministre yo ke no décider na France ba tia ko na bino ministre so ba ko tia yango photo longwa mais si on a na biso yango fachi le rosala ah bon 3 heures likamanga osala bana 3 heures solution te mais le auto fan de sa diplomatie ya mboka c'est le plan diplomatie
ya mboka ya RDC yo yebi yo ngana to yebi kokotela te poza mutu ya Kabila lelo Kabila pebisaki diplomatie ya mboka na biso facha ke ya luki ko soigner Kabila me kaki ko faire voir bango ke boko kyo zakaka likolo na biso te biso be poto na code minier na code minier azinyo sota vimbisa na poche na ya tongi ba immeuble pour na vie na ye bon yesi kwa longo bana ba bénéficier ka ye mais raison que mbongo to yibaki ya mboka atango na misala bino bozo sona mbongo yikaka bunda yibaki pa tonga immeuble atongi wana lokwa bino omoni Kabila za exemple à suivre boza bas stagiaire tika kokotanga tala omoni ba décision bazaka na sous les bois amele akene na yali mutu amboa abanolo ba makambo mboa raisonnaka bayiba mbangba lo bakate osomona batu mbaso ba lo balikambo balinga basisela ba maloba biso tokenaki na poto oh pona ni bolinga basisela no maloba donc bozo sala politique moko ya sous les bois oya yena lisona le couteau ne ya utaki mana parler de la nation place décision ne bimaki pe ba tcheli micro papa biso depuis Kabila zo pouvoir to tikala hotel mana sanze tete tile loto sejaka na ba bureau biro banda zoa ngaso na bango yo zo ngana chauti ukutsenga komanga na journaliste omili bango moninga so mi gouverneur amboko no kata banzete nyo so ya limiter batema na samo yango mo la plupart ba to belé na IDPS batanga te po oya banda tongo za na sanzete awolonga sanzete 18h ok classier ni on a ce qu'on a accusé ba militaire IDPS ah ba yo tumba ndao na Paulo quand on a accusé ba on tesi ça ko tumba bango na tumbi bango bango beso amoni we bazuita batumba ndako te me batumba na tige émission za tumba tumbano batumba na tige na ba palete. Merci beaucoup Junior Tonda, merci beaucoup toi la Junior Tonda, membre FCC Lotokin. Tout le monde na l'Assemblée nationale va être destitué ministre de l'économie nationale. Etikali sport pour votre Jean-Marie Kalumba Yum. Etikali sport. Et pas na yo et loko salama après ba nebelé ba destituer ministre en fonction. Non, na poste na Assemblée nationale ya Mbaloyo ezo mekempe ko salaire effort pardon. Mais professeur Tournesol ndazo boma bango. Professeur Tournesol de Nani. Vemboso. Ah bon, on a la forme neti Tournesol. Ah bon, donc vraiment quand on va décision mutu nezo yela ega. Kaya lo bine makambo amona. Ah lo maninga makambo zo comporter ve Tournesol. Atika ba député va s'exprimer. Tous les députés ont une motion na ye atika ye leka. A bloquer ngo pourquoi? Mais faut pas ça les titres non ça raté même yep après ga ba ministre il faut battaquer peno ye. Ye na venani yo. Vena ngo teka ba service lo na ye sénat. Ve azar na sénat. Ayaki match na alati Paris maintenant pantola tisina sosi ah ve wana bahati umezaki na bino azali na biso ndoko peser azaka na bino bakabwana bino akenda na batu lokoso te lokoso te pa moneke no amone intérêt sous te za wana ve wana za mama na lokoso lelo benga bahati lokoso oui mutatu a soutenir bino travailler na Kabila oui ya komisa na Kabila na suka ta so botenga so batu batavana Kabila pa bakoma na Kabila tanga ba ve kengo omo ve leo. Mais velo mo velo ya sale sekisanga moko. Le chef de l'état ah bon, ex-chef de l'état. Abengi yeke no président ko pesa ngambo te va bi mo atambole za tazo kanzo to bepa mu kongo pass. Mako ma rumba bo va bi ni ko mano olive. Mais tu ko otambola tabini neni. Mo ba veo na totika ka to eta maso. Mais fallait que tellement on pesa pourquoi il pas taper moto. Mo konzi apusa na bembe na bazote. Le seul président a voyé za so ki ping pong so ki ping you so ya Chine so ya Japon so nani wana. To continuons le soto nobeta nayo ba miyibi bino nobe wa miyibi na tango wana ba yibi mbongo kuna likolo tango ba yibi ba kiti na ngona biso petit peuple ba pesi pe biso pe to to kiti sont inacé mone mongo ba no circuler mais o est-ce que actuel les ayibi ake potake tongo ke yo moni sika ba yibi i chefeza na lingeta telemeli mututu o sanga yiba muna na yibi alingeti nena oh mais chef de service ya IGF ne bela mura tenu sana ndako. Mais qu'est-ce que ça a fait il la présidence il fait comme la présidence le chef de l'état joue un peu son valeur à l'époque il y a Kabila mutu kwa ya présidence c'était le magana barte donc les ngano siko na nyango to na ba piquer ba présidence ne telemi wana wana yo mtolobi tala bilo musuto sala tambola to mona yango ba député na biso ba bundela ba soda ba bundela ba policier babundela et surtout bundela ite poanika lelo ne bobo luka siko bango babundela pour bango
bazonga na mabe ya Kabila nazo comprendre te tant yo lo bakela bundela lelo nde bo lo bakala mais yezo ki pas ça a régler ba définir attends contre Kabila ala ça que Kabila a osala mabe kotonga na osala malamu basole muté salami na combien d'années ya nini tapamba bino awa kaka awa ozolobela awa ba nunu awa tolobela so de muté te pardon ya Pascal et Salif Fissir ya pardon totika ya Pascal et Salif Fissir tolobela makamsusu kobeta susu so de mutonte totikali mukomso kama mutuka kakyu et Salif Fissir ya Pascal keta la yomo même caméra na oketa merci beaucoup tokomi facilement nasuka ya traité la biso merci comprenez que to la ibongo na junior tonda waza bongo membre na kata FCC na plateforme ya FCC vraiment to soli permission na transnaper sa message moko ouais naza na association moko na salle ici à nous l'RVA association eza bana nyonso oyo batatala bango basala na RVA na bao baza en vie na bao bakufa na bao bazwa ba pension tokutana to défendre l'intérêt ba père na biso basala na RVA parce que trop c'est trop c'est trop na RVA donc RVA elekisi et na komelaki déjà ministre ya portefeuille na komelaki ministre ya fonction publique et na réservé pe copie na présidence de la République mais nazo banga otika pa batala nga na TV na loba makam na bango mwana yo tika bo zela na wana oselina no avana na wana et comme mabenga bo ba luka yo rien mais na réservé copie pona batutu tozolo bela papa na nyoso ba policier ya RVA même au bazana Mbandaka Bosinga place nyonso aéroport ezali donc to sali mito association mo eza rien que pona bana oyo batatala mo basala na RVA ba récompenser ba père na biso ba connaître ba droit ba père na biso parce que ça ba père muso na RVA banda zo pension so ki 10 ans zo galarte tala degré makambo etambola Kabila pa na kati kasi yepe siko RVA badana na 8 mois ya MPMA te kasi na 10 ans na Kabila premier test ko 8 mois ya MPMA facha na 3 ans 8 mois ya 7 ans 8 mois te yo lobi 10 ans siko fo Kabila pa na kati po 7 ans wana na répéter yango awa 7 ans wana Kabila to pesa ka confiance et pas chef de l'état to lobaka te landa mam Kabila banda osala to lobaki sala le contraire ya Kabila bobeta mi finuko ngati lona luka na luka bibuna ni pitbull na ngai ali mona barabara na eba te so bakunda mituna na 10e mbona nga kolo ki deja kumagira na eba ka place akendali donc to beti maboko faut to eba ke non to ça assumer ba responsabilité na biso chef de l'état oui bien to beti maboko mais azala na fimbu na sima na ye alanda bato ba osala misala atinda lingeti so apie mbongo atikaka wana yo mtolobi soko yebaka lingete wana za lingete ya lelo te wana na mbongo te mais ngana funda na justice so ya ngana porter plainte pourquoi ngai o porter lingete plainte pourquoi ngana funda alingete na Jean-Marc Abuna so na ina mbongo Jean-Marc Abuna ngana funda pour na destruction mais ça passo na ba pine na poids lourd ngai mo na volant apanza nga ba pine ma pouf Jean-Marc ngana funda pour na destruction méchant aza PCRT aza ni la police o jena ki nzela tant mususu na jena nzela ndeni yalinga so bazo batigela nzela déjà normal aza deuxième président premier vice président président nini OK wapi ye kuna ba osela ye aza président nini yo bato bakena ba jonfa wa président nini bokenda ye bisanga siko muto moka liboma DCC ta 800 unique yo pe ministre 800 unique bino ne bwandeni mabuma bino mbale déjà lokola muto liboma yibi bilamba na yo lokolo no sukola yo bo bi mutakala yo bozana liboma lokola bino ko sala yo honte donc on comprend ce que non au dimanche que basa ba stagiaire faut parler na ma professeur na bangwa sala non bon ba sala autrement ba sala autrement bango ba sala autrement professeur na onani zacle na linga ko mingi lingala facile mobimba tumba officiel na linga bino mingi mais eloko na kosenga na répéter lisusu bana nyonso batata na bango basala na RVA na ba kufa o ba mama na bango basala na RVA ba kufa to baza en vie ba ya to kutana to développer to na Béatrice to lancer sortie officielle na ngona Béatrice to préparer on a ba CG to bano qu'est-ce qu'il faut faire pour ça la sortie officielle na ngona Béatrice to kutana to défendre l'intérêt à ba père na biso d'abord et parmi wana peut to défendre pe maman l'intérêt ba policier il faut wana mais faut lobelango bino ba bi phénomène kulu nezo régner na kin mais policier ke ne koto kulu na ba bunda sans casque na mutu est-ce que so azu maman na libanga parce que muto kesusu
osani kuluna ni bandana kabila kabila mtasali kuluna izala lelo na mboko kabila oui bino siko bosuksi na période ya mobutu ebe kuluna na mboko ah yo période mobutu ebe kuluna te kuluna ezala wa mo te oyebi chango yo ebi chango oyebi chango muyibi oyebi buda wala zo côté là non non weza kuluna te meba kuluna wala zo côté là tangu tatemina na baba la botelo biloko azana oyebi asumbana nganda oyebi asumbana nganda lelo kuluna mo bundama alay ni comme ça na moyi kuluna yo bundama e botami wapi te répondre ngai botami wapi kuluna botami na PPRD ndenge lobi bata PPRD bosali kombi bo luka ba mettre donc ezaka bata PPRD bongo bana batumba ba transport na balabala pona IDPS bata PPRD. Merci beaucoup Tokom Nasuka. Il a traité la mission. Derrière la caméra, c'était Fisto Boko, caméraman de guerre. Merci à Montréal, Maël Sadiki, merci. N'a pas tout boteninga compagnie, n'a pas fondé les pères, batte belé boza apena. Merci compagnie que tu as bongo na Junior Tonda. Merci Nabino Tubolandi. Bon continuez à s'abonner massivement à la Rata Tumba Tumba TV officiel. Portez-vous bien, c'est parti. Zakari Mwamba, Petit Zacle. Petit Zacle. Zakari Mwamba, le Petit Zacle. Zakari Mwamba. Allez, Petit Zacle. Petit Zacle. Petit Zacle Mwamba, papa na prince.